Merci beaucoup, monsieur les journalistes, les caméramans, tout le monde de la presse, ici. Merci à tout le monde. Je veux dire ceci. Toutes les fois, attendu, Boutou, ata esali, ata ediré, tout suka nango tongo ekosala nini? Tanaka. Tongo nango etani. Biso toza kosala mosala na biso. Nazo rappeler bino bato ya image, bino bato ya radio. Vous savez comment vous avez sali la police à l'occasion ya vol oyo. Policier Nangai Luidi akufa pour na vol oyo. Et pourtant, Azala Moïbité a qui peut intervenir. Mike Moto va visiter policier à qui va intervenir à Beta Massage. Policier Nanga akufa. Bino Moussala na Bino. Vous avez la précision. Sans vérifier, sans être là, vous aviez fait des commentaires. Oh, on a évité. Policier Moïbi, policier, c'est la vérité Yangoyo. La vérité Yangoyo. Police et autres la Moussala Nango. Avant-hier, samedi, Kaka Esna Nangayoyo. Akangaki, un de grands criminels, Oyada Koboma, ba motocycliste. Ils vont. Na Moïbi wana na Koboma wana bomi déjà troisième année to kangaye. La qualité est circulée dans les réseaux sociaux, on a une image. Donc, et ça problème, il y a la police. C'est un problème de tout le monde. La police a ça la décision. Venez nous informer. Nous avons informé Binouke, Bikambo Oyo Yaye, Bayaki Koye Bisangai, Nanda Kona Boutou. Na bengiye, ils ont décroché na yeko, non, aza na hôpital. Na landiye na hôpital. Azala qui sous perfusion. Tobima na hôpital pona asala mission yo atika ba soins médicaux na ye. Tobimi pour asala mission oyo. Jusqu'à tel point que toye ko kanga papa oyo. Donc sécurité et ça abisu tout le monde a dans la sécurité. Est-ce que vous croyez biso totika ba mboka na biso totika ba famille na biso totika Kinshasa totika ba pouvoir toye awa mais musala na biso emema biso nde yango wana pourquoi to sala ngote to sala ka yango soyez tranquille soyez collaborants na pese exemple ya quartier Misoni soki ba quartier nyonso ezo sala lokola Misoni tokozala la kimia na mboka na Misoni se sont organisés baza ba mégaphone na bango basomba baza kobeta ntangwa partout na baveni nyonso ke soko moni criminel soko moni kuluna kangaye à tel point que sikoyo bakuluna presque nyonso ya Misoni bakima me baza na Kimungu. Mais pourquoi pas Kimungu basala neti baninga? Pourquoi pas Mister Roi, l'homme, tout ça basala neti baninga? Donc aidez-nous. Boya kopé sabisou ma information. Voilà le résultat d'une information. Les abissotés et outaki et pas à civil. Information outil et pas civil. Ne salisi bisto kangamoto. Donc aidez-nous. Nous salao ezali pona intérêt à la population. Nous avons été envoyés ici travailler pour la population et nous n'allons pas lâcher. Nous allons faire notre travail.